Matondo mingi bande ko balandi tindika na ebete bozala ka ebele pamba tenga yo bino onge kachila na mesala bongo ko pesa bino basango na busolo na maso na biso to betaka mingi makambo penze tala kamboka makambo ekaka na kati ya mboka tonga mingi be ko lobelango pamba te biso to zambe balobeli ya bato minduki na biso nde akamalo soki to lobite makambo ekobunga te na lolenge oyo to message ko saela musala ntukana ko pesa matondo mingi na biyumbu yo azasi makamera na pesi susu matondo mingi na bande o basi ba mesani kolanda ngai wa bino onge kachila na bosolo na mesani ko pesa bino nango na manaka na biso mokoelo ekozala be na mambi matali penza engomba Kinshasa ville na biso ya Kinshasa ba mama ba kolela na zando wa monene kuna esika oyo ba mama batekaka ba mapapa bilamba pe biloko za ebele mais eloko sali biso pasi tokoloba na nte bolanda kana bilili kolela o ba mama ba kolela bakenda pe koluka molobeli na bango ko avocat lobela bango atela makambo na bango batiki mokanda na bango pona ete ba répondre bango le 8 to landa bongo to lobelango to manyolango bien na mwana mboka jeune joko na benga ke pambata aza mopandisango mandoki na biso nde ya kamaloba soki to lobite bana ba ko biso na place to landa mokolo ya lelo mercredi il fallait to samba na ville ya Kinshasa eloko esalemi to sambi lelo avocat na biso basenga ki poto samba na mesure conservatoire. Alors parce que bino moko boyebi ke ba avocat bazali batu ya mayele ebele balinga ki ba compliquer biso na ba oyo ba benga ka préalable ba kota na fronte mais na ba préalable wana tomoni ba meka ki ko sala bamekaki kosala na bapréalable wana mais esimbi kaka te toye komona ministère public eye kopesa avis na yango avis wana ezali avis oyo biso tozali kokanisa ke ministère tribunal ekozwa yango en compte te. Pourquoi? Parce que bango balobi ke syndicat Raneko azali statut na ye ezali publié na journal officiel te, alors que biso tozali na journal officiel aw soki totangi na code du travail musala ya publication ya statut ezali ya publication ya statut ezali ya ministère oyo ezali na charge ozali kokamba journal officiel. Alors lelo soki bakoki koloba na biso ke bakoki ko considérer que requête na biso ezali irrecevable parce que statut ezali publié te ezali yango te bino moko bozali komona journal officiel yango yo et en même temps Raneko yeyo awa arrêté ministériel numéro 0023. Alors peut-être tozali ko kanisa ke ezali erreur ya ministère public. Yami Balé Balobi article 42 ezali ko reconnaître administrateur délégué lokola mutu oyo akoki ko représenter syndicat na biso na justice ezali lisusu eloko ba maîtriser malamu te parce que ceux qui tokei na disposition transitoire tozali kokuta na article 90 tokuti na article 94 ya nani association na biso ezali kopesa monsieur Guy André Chimanga Lutumba pouvoir ya ko ester en justice parce que comité tozali na yango ezali comité ya ebandeli. Voilà, c'est ainsi que tozo yebisa bandeko na biso nyonso oyo bazali awa na ba oyo bazali awa ke biso tolongi na biso tolongi. Est-ce que tolongi na biso tolongi tozali kosenga pe bakonzi ya mboka batala likambo oyo parce que na makambo oyo tosambeleli lelo tomoni ke Raneko azali ya kolonga tobetana na maboko makasi pona Raneko kolongi soki bomoni mutu mususu aye lisusu ezala na butu ezala na moi ayeko buka eloko na yo
Kimambangu na Raneko yaka otuna biso lukangai lobete babuki eloko na ngai parce que bato oyo bazali ko buka bazoya kutu ko ya ko buka na butu bazali na droit wana te bazali ko sala fraude encore toyebi bango na déclaration na bango moko tokolandela bango ti sur le plan pénal pote bakanga bango na nzoto pourquoi parce que biloko bazali ko sala ezali yango te kobanda mokolo ya lelo je pense bien que dans 8 jours tokozala déjà na jugement na biso jugement ezali tozali kokanisa ke ezali en faveur na biso pourquoi parce que ba avocat na biso bazaki à la hauteur nanu na mona ba avocat ya boité basambi kutu ngai na lingaki na pumbwa yango biso Raneko tozali kopesa ba avocat na biso merci mingi bazalaki vraiment à la hauteur ils ont épaté la salle boyete alors oyo ezali audience moko kitoko ya boitozo luka ezala ta mikolo nyonso bandeko oyo batikali Raneko na bino ozali ko bundela bino mpe alongi mpe akolongaka mikolo nyonso boyete Et rapidement d'abord nalingi na loba yo zolo ba ministère de justice ezali o ba benga ministère public. OK, moi c'est maître Sunzu. Tozala ki toyaki kaka d'abord mokolo lelo toyaki poto senga et que bazuzi bandima et que était bayebisa hôtel de ville atinda lisusu bato bazoya kobukaka pe kotumbaka biloko ya bino na babutu wana azela bongo to samba sikoyo mais si c'est azela pona nini po marché yango ndenge eza wana eza marché moko oyo ye moko akelaki na arrêté yango bomonaki tina arrêté na bimisaki. Deuxième élément ezali que ceux qui alingi aboma marché yango a respecté mibeko ya mboka beko lobi lokola arrêté ezali abimisana no arrêté ya mususu oyeko boma arrêté ya liboso bongo sima lokola bino bofutaka ba droit na bino bozana ba fiche d'occupation bozali na arrêté oyezo ko organiser ba marché no somi balé za la grand marché et za la marché kato a respecter mibeko ya mboka apesa bino délai lokola yaza mbula matadi azali papa po mbula matadi aza papa papa koki kobengana mwana na ndako alakisi place akolala te alakisa esika mususu ya sika oyo marché wana soki ebandi kosala salite bokokende kovanda po ete bozali ba papa bozali ba mama ba vendeur bazali wana bazali kobika na musala wana mokolo na mokolo musala yango pe ezokokotisela mbongo ya bapaku na sanduku ya leta bakoki koboba sengeli koboma ngo ndenge wana te nde yango lelo tolobaki tokosamba po ete bazuzi bakata likambo soki omoni ministère public atelemi ministère public aza zuzi te zuzi ezali bao bavandi misato bayo kaka epai boye bayo ke epai boye tango bango batikali wana biso tokokotisa to bengi note de plaidoirie na bao bayebi te ezalaka lokola pe jugement biso tokoproposer bango pe bakoproposer po ete mbula matadi atala ke eye bazuzi batala ke nani alobi sembo yango na ndenge ya mutu ya juge moko te ndenge ya mibeko makambo bango balobi ministère public alobi effectivement mikanda na biso Raneko aza na mikanda bo esengeli seulement eloko alobi akoloba batiaki na journal officiel te journal officiel ezalaka nde ministre ye moko ministre ya justice epai batindaka po apesa personnalité juridique yende asengeli article 25 ya loi oyo organisé ba association elobi ministre ya justice yende akokende ko faire publier na journal officiel kasi pona biso lokola tosi tosengi tosali makambo nyonso eseleki 6 mois tozali na personnalité juridique epe eza opposable na nyonso po mbeba mbula matari biso tokofuta yango te nakanisi tozopesa na bateki ya marché kato tozali kopesa na bateki ya marché central bazala na kimia bazala na assurance musala tosali yango na ndenge ba éducation na biso te kasi ndenge mibeko esengeli nde yango bomoni tobimi ngai na bimi na esengo makasi awa na kei na baninga na nga na cabinet tozali kosala oyo tobengi note de plaidoirie na mikolo mibale nsima mikolo mibale foto akokotisa yango wana nde bazuzi bakotanga malembe mpo nyonso bayebaka te tokorapele nga na lobaki boye ya lobaki boye ya ye nabebisaki yango na boye ya ye eza lokuta ata bino moko bomoni ndenge tosambi nyonso wana tokosangisa yango na kati ya mukanda oyo babengi note de plaidoirie tokokotisa yango esengeli ekota dans 2 jours nakanisi tokolonga
parce que ezali mobeko ezali loi ezali volonté ya moto te. Faites aussi Tolongi. Est-ce que Tolongi te? Botala papa munene na ajo ya ngai. Nazale sika mususi na kokimela te. Nazale loko moko na koki kosala te. Papa munene lokola nga victime na komi kotambula. Mwasi na bana bazongi pa ya bokilo. Ngai moko kolia ya malonga te na komi ko kolala sika na komona ke mwa matanga ezali na ke pona babuki ngai kioske ba congélateur ba bakaza masanga bakiti. Ata libende ya kioske ezate. Donc mabele na mabele. Na yebi esika na kokimela te. Na komi ko kolala matanga babimisi nga na ndaku mama na bana bazongi pa ya babokilo na yebi te na komi kaka bitambula tambula. Babie na nga tu na kati ya marché central na wakadingi ebungi na webele kwa kusala te. Ngai bakwesi ngai biloko nyonso ebungi bamesi ebungi biloko ebungi napike crise nde nzambe nde abikisi ngai ya mibeko na 8 jours bakoranda verdict okosenga na bazuzi bakolanda pe na territoire okosenga bango nini nakosenga bango bazongisila biso biloko ya biso nyonso nde babungisi bakuluna baye butu yiner bakuluna baye babuki biloko na biso nyonso toye batumbi toye boye tokuti biloko nyonso wana tobandi kobanga babangisi biso bokota te basoda bazoya kokanga bino topike crise tosenga gouvernement atala likambo na biso oyo esila biso bamama mikolo tozotangisa bana makambo nyonso ezaka na maboko na biso tozotangisa bana bamosusu papa mwaya kolobesa te naza na makambo ebele na motema kasi bakonzi batala makambo ndenge ezokende totelema batela makambo obombi moko olie mosusu siko lelo tokosala ndenge nini batala makambo oyo babumi biso wana mito babumi biso la victime ya kiosque babukaki na wakadi et pas ba incivique oyo toyebi kombo te bayaki na 0h1h baye babuki na hôtel de ville nde batindaki bango baya kobuka na butu babuki biloko nyonso bapiye memi meme bakioske yango nyonso bakende na minute oyo biso toye awa kosamba toza na palais de la justice bazoloba na biso ke toza na mikanda te oyo ezali koloba ke toza bakolo baplace wana me nga naza na bamikanda na ngai oyo nazwa na Gombe bacontrat ya esika wana oyo naza nango na maboko na ye nango meme awa mpona nini koloba ke toza reconi te barejete biso yango tozosenga na gouverneur de la ville afuta biloko na biso toza lelo mosusu tozosenga ete afuta biloko na biso toza na banani banyonga babanke oyo tosala na minute oyo toperdre nyonso tokosuka ndenge nini tokovivre ndenge nini soki kini propre bayebisaki aya kosala ezalaki mpona kobuka na butu kopie biloko ya bato sikoyo na minute oyo na palais de la justice toye bazoloba ke toza na bacontrat te mais biso toza na bacontrat na biso toza na yango oyo tokomema yango partout oyo bazoreconnaitre biso ke bapesaki biso baespace oyo tokotisaki bacontener bakioske na kati ya marché central bapie biso biloko nyonso babuki bapie meme bakioske yango nazosenga na mokonzi ya mboka papa biso tovivaka na kati ya zando toza bato oyo tozalaka na bakapitali te papa tozwaka bambongo ya banke lelo oyo bapie nyonso bayibi nyonso tokosuka wapi parce que banke ekokomprendre biso te lelo bazoreconnaitre biso te awa na palais de la justice ke toza na badokima gouvernement va déclarer que jugement il pose à la verdict parce que biso toza victime ya makambo tozomona na mboko corruption eleki mais tozosenga que jugement oyo ekosalema dans 8 jours ezala verdict ezala vraiment jugement oyo ya solo oyo ekopesa mitema na biso kimia parce que pour le moment toza na kimia te petit commerce oyo tozoexerce na marché carton oyo lelo bazokoka koloba petit commerce eza reconnu même na kati ya constitution ya biso ya mboka babibi le petit commerce oyo
tozofuta bapako ya leta tofutaka batike tike wana ekotaka na mbongo ya tike wana ekotaka wapi ekotaka na kesi ya leta trésor public aliaka mbongo wana nde ezosala fonctionne bapatente tozana bapatente tozana bafiche tobandi badocument na biso nyonso ezo reconnaître biso ke toza bacommerçant tozoexerce petit commerce na kati ya marché kato alors miloko ezosalema na mboka tozomona yango ke eza bien te tozosenga gouvernement tozosenga même le chef de l'état po atala bien likambo oyo parce que tozomona ke likambo wana ezomona ke eza peut-être il y a une main noire makambo ezosalema parce que bazoya na butu bazoya na moi te bazoya pe na tongo te bazoya na butu à 1h du matin ozoya na essence na babino essence ozo buka ba mesa ozo tumba ozo sense ba mesa ozo tumba est-ce que ça la bongo ba bâche to chaki place wana ba étalage wana biloko na to futa mbongo poto za la place wana tozana ba fiche d'occupation place wana biso to yaki biso to uti pe na banda to yeto che ba mesa te ya administration na pesa biso place hôtel de ville la pesa biso place wana poto banda koteka nde to teka ka to futa ka ba pako ya leta to futa ka ba tike lelo bazo benga na biso lokola bambwa bongo ezalaka bongo te soko lengo benga na mutu okolukela na place mususu otindi à ce moment là ale oya kokozwa place wana ale obandi ko sala biloko mususu ko sala depuis ba benga ne biso tozomona ta eloko moko bazo sala na zando ate bazo sala anistima balobaki o kino bopet to ezo ya buto obuki mais na tongo zo sala te il faut oya na tongo kombola bazo kombola te na zando wana ba kombola te mais soko bazo benga na biso pourquoi c'est biso raison pour laquelle bazo benga na biso na marché wana et puis so bazo benga na biso bala c'est biso place toko kende ko vanda na ba mabota na biso poto wana kolesa merci makasi pour audience eleki lelo ministre public alobi apesi avi na ye mais tozosenga na bajuge balanda vraiment mibeko ya mboka. Nous sommes le peuple congolais, toza na droit na biso, nous avons des documents où ils ont prouvé que l'État apesaki biso place wana yango wana tosenga na bajuge balanda loi mibeko ya mboka balanda makanisa ya bato te de notre souci. Mokolo ya lelo mercredi le 11 il fallait tosamba na ville ya Kinshasa eloko esalemi tosambi lelo avocat na biso basengaki po tosamba na mesure conservatoire. Alors parce que bino moko boyebi ke ba avocat bazali batu ya mayele ebele balingaki ba compliquer biso na ba oyo bengaka préalable bakota na fronte mais na ba préalable wana tomoni bamekaki kosala na ba préalable wana mais esimbi kaka te. Toye komona ministère public eye kopesa avis na yango. Avis wana ezali avis oyo biso tozali kokanisa ke ministère et tribunal ekozwa yango en compte te. Pourquoi? Parce que bango balobi ke syndicat Raneko azali statut na ye ezali publié na journal officiel te. Alors que biso tozali na journal officiel aw. Ce qui totangi na code du travail, musala ya publication ya statut ezali ya toti kolanda bongo lolenge ni ba mama baleli balobi mbongo misolo na bango basalelaka misala na bango ezaka bango teza misolo ya babanke bayebaka te ke moto akufaka moto abelaka bayebaka likama te bayebaka be moto songolo pakala azwi misolo na biso fa azongisa na mokolo boye bapesaka badate na bango mais na kokamwa kaka boye mokambi ya ville ya Kinshasa abimisi likanisi ya mabe ya moto ya mabe kotumba bamesa batu kotumba biloko ya batu boye bisanga na ebite biso na bino to mituna na ba mama bakozwa misolo wapi pona kozongisa na biloko bate kaka etumbami ezosala pasi mwana mboka Jean Jokwa tomeka kolobela likambo oyo ata na mwa 10 minutes pamba te Kongo ezaka nde ya biso soki tolobi te banani bakolobela biso tata mokambi okambaka ville ya Kinshasa tokanisaki kini bopeto nde ekozala prioritaire mais tomoni ndeko azonyokola nde bayimboka konyokola pe ba mama bazwa charge ya ba papa na bana misala pendana no yete tata mokambi kolo azoluka ndenge ni ya kokota penda misala na kati ya mboka metango akangi suba mama wana azongisi bango na kati ya ndako bazangeloko kosala na mbongo nyonso kei
pona yo omoni lolenge boni mbote na yo nanu pe boyei malamu na tindika. Oui, mbote ndeko Ange Kachila, mbote na bala nyonso bakolanda biso na tindika pe mbote na ba nyonso balanda ngai na Congo Live Télévision. Ya solo penza likanisi oyo o babengaka premier citoyen de la ville mona mboka Gentini Ngobila zui to moni on penza eza likanisi ya malamu te. Tozonga no sima ya ki penza tango ya présenter ki programme na ye to mona ki ba gouverneur bazaki bongo ebele ndaki sawa zaki na cache batumona bazaki penda kama ba gouverneur kasi babimisaki ye Gentini Ngobila eloko penda bande ko betela sete Kinshasa bopeto na ebite boni Kinshasa bopeto eye ekomi ko tumba ba mesa ba mama ko bwaka biloko na bango ezali penza pasi to ebite eloko ni ezotinda Ngobila po tumba ba mesa ba papa ezali bongo pona ko rendre wenzela biso ya monene propre auto ndenge nini omweteke ezali pasi olengobila penda zona charge ya kobana ko mekano ko sana bopeto na ville province ya Kinshasa kotaka mamoko nazando monene eza penza bongo pasi toko mona ba mama nde ba kolela lelo oyo mingi batangi ba kelasi mingi bazobika ezaka pona mama tekaka mwa tombola atekaka mwa loso atekaka mwa tomate boîte pote a nourrir mabota lope misala ezaka sute mingi na ba papa toko mona ba mama nde ba ko telema bazosunga ba mabota kasi likanisi Ngobila penda zui pona kotumba ba mesa batu biso monyo penda ezali bongo mabe ezali babe tango basangana basala penza mo ba conseil na bango avant ti ba bourgmestre avant ti ba chef du quartier ba chef de rue est-ce que penza soka pesi na mwa mbela ne sengena soto buka poni ba pesa kete conseil te omoni Ange Kachila eza penza pasi na lanaki mikolekaki mwana mboka meda kankolongo ye penza alitaki penza pona kolobela moko ya assemblée provinciale mwana mboka Junior le Malemba ndenge pa banaki kokeko lia ba mboka batike kuna na zanda monene ko bengala ba mama to monaki alobi ete a signé acte pona kosani ko futa ba mbongo ko zongisa ba mama na ba mbongo biloko bango ba panzaki mwete keza pasi to landi biso na elongo ba mande ba kolela eza penza pasi mokonza mboka depuis na pouvoir essayer déjà 1 an misala penza na ezate mingi ba kolesa mabota kaka na koteka na kosala bwana bomoni tesiki soki ba ko panza biloko wana ezaki pasi ebakisa masu ebele na mboka Congo esengela mo avant na banda ko bwaka ba biloko ba mama boluka na ba mama aboko teka na nzela to tongeli bino zando esika boye ou bien to zubino no esika no bobo tanda no bino na bino boye aussi na toto mekata ko tongana no zando oboko kota pokuna désordre po to moni à partir ya roi kading na bokasa tiobi ma prince kasavu et comme penda polele mituka pena ko bana po depuis kala izaka penda kaka moto kota te mutu akukoloba te c'est d'abord mbule belé to boto to pesi likanisiana Ngobila supineza malam kasi avant ko bengala ba mama na bolukela mono esika nanu ba mama bo vana no te esika oboteka oyo poto lukela noza na eteke bo beta bango bo bwaka te ba fo ba mama ezo supa motekeza malamu te mama o wana lolo mka 5h 6h pote akota zando aliesa mwana afuta mwana minava po lobi azala itila la société siko soki yo ozo bengala mama ana ozo buka biloko na lobi tozana ba délinquant tozana bana oyo ba lia malamu te bana bazui kwa shoko bazui makambo belo moteke za passe yango pena to kobeta sete na bourgmestre Ngobila kipeno Kinshasa bopeto po soto ezana Kinshasa oko atako bongisa ngote banzela donc oloba te soki mbule noki awa nzela moya kolekeza te ba délabrement lukana oloko takaka okotaka na makamba oyo ya ba mama ko buka ba mesa mekano ko lena no Kinshasa bopeto salité leki belé na ville province ya Kinshasa et sinon pe maboko na coronavirus ekoti a na bo soto to suka ngo bonyi Ngobila trouver dans ce so o assainir no Kinshasa ole o kine ko sa désordre o bengala ba mama po ba mama penza bazanga mboka to yokipe na bolukiluki lokwa to mesa mato mso ya kamilai ya to kamisu mete meto kamato milai maboko milete mato ipende ya kabiso milai to ki balobi ete etika li mikolomike ba teka bisika ndambo na zando monene na ebite soke za likanisi ke eza ya solo linge salama en tout cas ndeko Gentini to kopesa o to lia koluka ete kisa saison na bopeto loko eza kakala koluka koteka teka
tout cas wana tokoyisa bato batambola mpona yo démissionner pamba te koyeba susu ebonga na ote nayebi te pamba okobakisa nini na oyo epenza etali na place wana. Oui, mwana mboka nga mpe mikolo elekaki nayokaki bakoluka bateka mwa bisika mosusu na zando monene. Sima mikolo elekaki nalandaki mpenza directeur ya marché central wana soki Guy Michaud Wanjo baninga ngobilo bazaka na bwana poto abengisa bango apesi bango ba poste yo zwa boyo lia boye pote ozongisa pena bambongo yo obungisa belebele kuna na poto ya solo eza pasi bateka zando monene pona yoki ngobila lubisusu etikali babuka plus de 150 magasins o etongama conformément te babuka 150 magasins soki eza pe na nzela bakokozala na raison pamba te ndeko kimbuta bandaki penzaki na laisser aller bakotonga na nzela te soki ezaki ekosikende pe na ndenge esengeli wana tokobetela tokopesa elongo nyama likambo kotumba biloko ba mama wana tozana d'accord nango te pamba te tozana souffrance et surtout ndeko lobi koteka zando monene moteka eza pasi de eno zando wana e na toilette amalonga te yo yebi okoki na zando boye libumo sur posa ko sa ta moi petit besoin ozo sikate angina biso oromata moto mbango ozongata na ndako no zando na toilette amalonga eza te salité za kata mbonga batike yaka ibelaka wapi yango na des problèmes mbonga batike kenda recette kinchisa ni DG Kano o yengo bilazu makangu na Rita Bola akotisi kuna na DG Kano ya solo wana ozwa mosolo azolia omoteke za pasi mosolo ne kenda na wapi bazona mosolo na ba mekana kwa senyi zanda monene mosolo wana ba tonga ba toilette olé basani ni bateka ba toilette to boite abi plus de 150 magasins et sengel babuka so ba moni ke batongi ne sika malamu to ba bandeko to bisi bino ebobonga matata na kolinga na pesa mwa toli muke soka linga kota abuka ta na zandu wana na kolinga atambola pe sika basalaki sotu mouton batongi penza na nzela ezomona na nzela ameka na osala place na bandeko babika nanu mwa ndambo makambo ya zandu te lokola eza mwa matata tolandela ngo na ndenga malembe pamba te moya kopelisa moto na mboka eza te foli solo toboite makamba zando atika no yango obi tolandela makamba so de mouton soki eza mpona bongo kolandela peke alongola bandako batongi na ndenga mabe soki akei kaka na pompage ya kotuna te komona deja oyo eza na nzela mais eloko oyo alinga sala ezala teke bato balelaka na kombo ya chef de l'état yo nde ozokorepresente chef de l'état soki bandeko bakolela ete pouvoir afati to kolela pouvoir afati to kosouffrir seke yo oyebi eloko kosala omoni eloko oyo lobi ke bato mingi lelo bakomolela na kombo ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi alobaki le peuple d'abord wapi nini penda po IDPS parti du progrès social ba pronaka mingi sur peuple azala malamu kasi ongobila komi kosala ezaki pona kosali chef de l'état omonite ometele musu basangani bango na bango na FCC babinde to zabwe ngobila yo kota na plan boy sala boy posoki yo sali boy yo za na sima ba lobela nini ta Félix akomo ko buka ba mesa bato ta bokonza Félix komi ko sala boy mais Kabila zaki bonte kimbuta saki bonte omote ko ne komi ko sali chef de l'état omonite chef de l'état aza pe ba conseiller o baza ba conseiller en matière la musu ya infrastructure en matière soki ya ba matière ezebele côté ya zando kotonga ba ba ni infrastructure no ba meka David Mukeba son abo sentem tazara ce qui conseiller chef de l'état en matière infrastructure ba mekano ko tala pe longo na ngobila ete ke longo ngobila lokwa yaza numéro 1 à ville Kinshasa azora ba décision yemoko bo sanga tala ba ninga ba bitete sika bo esengi to buka esika bo mama esengi te to bite bo pesa no ba maman ata moi 2 mois ata moi 3 mois ma benka ko luka sika na mama ba ko teka ete ke lo ba bobima ba pandi mo te bongo za malamu te wana pe bakosunga population mwana mboka mwa bambote na bandeko balingaka o bamesana pe dia kolanda pamba te na sima ngonga izakaka ngonga. Oui, merci mingi Ange Kachila loko onzima ki penza ko benga na tindika poto meka un peu ko partager ba vie na biso ba vie na nga na zaki nango à propos ya désordre ongobila ko ça na marché central à partir penza na biso ba imboka o bazali na diaspora o pe bazali pe na mona ti pour le YouTube ana Kinshasa pe ba komo landango bazui passer pe ta moi likanisi ngobila lem soupe akokozwa pe ta moi message ko communauté la kutu gouverner balobaki kutu asani azonga tala mwanzela pour ba mama ba mekata ko bika malamu. Merci na ba nyonso banaki biso partout na monde entier. Merci na bandeko nyonso atindika. Merci na mon vieux Roger Luma, mon lobel monene ya président Félix Bambote na depuis France, Jean-Cy Bombe pas social depuis États-Unis na peso Bambote, Sele Tunga de Lausanne pe papa Jean Compaoré depuis Bruxelles. Maton zimik molamboka.
totonde botondi pamba te masolo eleki kitoko na elengi soki tolobi boye te bando mosusu bakoloba te na place na biso pamba te soki kongo eza te biso tokozala te tokomi mpenza na suka topesi matondo mingi na bandeko bamesani deja kolanda tindika bosolo bokangama oyo nanu basabone te bosabone pamba te bosolo nde tolobaka toyaka kosala kija lelo te soki ndeko akosala mosala ndenge esengeli te tokoloba ete nde kosala mosala mpenza pamba te tomeka kobika ata na nsima na obo kosalela biso mosala totondi bino botondi tokutani mbala nsima